Mbote na bande kuna biso nyonso pe merci pour la question et ton ami Noël to nouvel an est-ce que to kofetango selon ngai to kuki kofetango selon esprit o ezali ni animé kati ya moto yemoko akoki ko décider ce qui a kofete ou pas mais pour elobami ke est-ce que c'est anniversaire ya Jésus-Christ non selon ngai ndenge na Bible pe komami sika moko te na Bible komami ke Jésus-Christ abotama le 25 toto fêté jour anniversaire na ye même ndenge to fêta pe ba anniversaire a bana na biso ezana sika moko te komami ke to fêter anniversaire ya quiconque mais to sala kango pourquoi to sala kango pona esprit moko ezalaka animé kati na biso ezomema biso na chaleur moko ya amour to pesa bana na biso ba cadeau to kanisa pona jour na botamaki est-ce que ça mabe te donc ezande moko pe na jour ya anniversaire ya Jésus-Christ biso moko na makanisi na biso tokolo bake Jésus-Christ abotamaki po abotamaki date boye na fête anniversaire na ye mais mutu moko te ayebi date au Jésus abotamaki donc moye to fête ango pe ezate mais Noël ngai na fête kango bonne année na fête kango avec un esprit pour esprit moko ezalaka animé pendant mois ya décembre esprit wana j'aime bien cet esprit wana eza animé na biso nyonso ezalaka tellement collectif que chaleur wana mutu nyonso azo sentir ango il y a un esprit d'amour de lumière de la bonté de la joie de la paix de la solidarité esprit wana eza tellement kati na batu mingi donc ezo ko animé biso ya ko fêter non parce que Jésus abotama na date wana mais tozo fêter selon esprit wana ezo ko animé biso ya ko sangana to lia to changer ba parole ya bien na ba o to kutana te tozo kutana na ba o bazai ko yokana te ba yokani na ba période wana ya mois décembre ba fêti donc ezai loko moko bien po esangisa kabato mois de décembre ya ba fête o esangisa kabato est-ce que ça mabe il y a rien de satanique là dedans il y a rien de satanique na jour o yozali à dimanche bato bakenda ke église eza y a rien de satanique na bonne année o to fêter to lala ki to lamuki nzamba sali biso grâce to fêtango te o bien to fêter donc tout comme peut le baquet ndeti date il y a le 1er janvier bien il y a les 3 il y a les 4 to fêtango po to lala ki to lamuki nzamba sali biso grâce donc to ko fêtango à tout moment en fait to ko fêtango à tout moment selon esprit oyo les animé kati na biso après mutu asali ke to fêtango collectif pourquoi pour ezali lo komoko mondial monde entier alors pourquoi pas participer à cette chaleur-là, à cet esprit-là qui est animé, où il y a chaleur, on a amour, il y a solidarité. Au monde, il y a une vidéo, il y a maman Rebecca, à sa vidéo, moi, lobi nazo bon ça va cadeau, na kendope ça va voisin, moi petit cadeau et ça l'aura bien, oui, petit cadeau, on a tout repé ça à tout moment. Tout comme repé ça na février, ou repé ça na mars, mais mutu mundele ou bien mutu aponi date moko ezali collectif biso nyonso to pesa na ba cadeau date ya mois ya décembre et soit disant pesa mi pe na jour ya anniversaire ya Jésus-Christ soit disant mais il y a aucun mal à ça date pesa mi yo fêter na esprit o ezali animé kati na yo mais ngai selon ngai na koma ko fêter ango kala na za ko fêter ango po ba na mona ndenge basalaka mais si on a conscient na koma ko fêter Noël selon esprit o les animé kati na ngai na sombeli bana nga ba cadeau na pesi bango rire wana sourire wana ozomona na bana bazo seka bovandi na table bozo lia biloko moko boliaka liboso vraiment peut-être spécial biloko moko spécial. Et ça, la maranango, mais dans le mois de décembre, il m'a un peu moins spécial. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de lumière. Donc, lumière, il y a partout. Même sur le tambour, la libanda, la lumière, on a senti chaleur, il y a amour, quoi. Donc, j'adore ça. J'aime bien ça. Donc, alors, moi, je fête Noël avec cet esprit-là. Qui va passer au combo Noël, au Christmas. Et
chaque mot a son signification. Surtout que na Christmas et ngolo belo comme sous en anglais. Surtout que na Noël ngolo belo comme sous pe. Donc totika kolanda babilanda landa wana to landa chemin kaka ya lumière. Na opé sa verset moko o na Bible komami soki tokoki ko fêter ou tokoki ko fêter te. Verset ya Colossiens 2:16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au propos d'une fête, du nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Donc, Moutoumoko a trompé Binotelli, la réalité c'est en Christ. Nous sommes là pour restaurer un royaume qui a été perdu. Alors cet royaume-là, nous devons suivre le chemin qui est le Christ de la lumière. Et tant que comme bimisaba maloba o ezali satanique, diabolique, ezo memabiso na chemin à lumière te. Ezo memabiso na kobunga. Oui, eza malamu ko découvrir koyeba babankambo mususu o ezali amolili eza bien. Mais to vanda kunate, to tikala na makanisi wana te. Po ezali mutako vivre selon makanisi na ye. Lelo tozo créango na makanisi na biso pe ko malobi na biso. Donc tant toza toujours na makanisi que oh eza satanique, oh eza diabolique, oh eza limabe. Avant ngape nazalaki bongo. Oh eza mabe, oh eza li diabolique. Mais après na yoko vanda na yoko kanisa na bi mais Dieu est amour. Alingi kaka bolamu na biso. Oui, il y a le mal dans cette terre. Il y a des choses qui sont sataniques. Mais est-ce que nous devons toujours chercher, c'est quoi, ça c'est mal, ça c'est bien? Non. Après tout, les mal en gros, il n'y a rien qui est mal là-dedans. Mabe eza mabete. Mabe eza mabete. Mabe ezali po eme mabiso na malamu. Po muna rate mutu moko oyo abota makam na malamu na ye. Azalaka malamu ti ya kufi. Non. Même Jésus-Christ Koutoupé Ayaki. Il y a un moment à ça qui peut expérience Yamabe après à changer qui m'a canissé à comment qui malam. À comment qui malam bon azale qui n'est jamais malam mais il y a un moment donné à Taraninga à Kotarana Katia il y a église à Pandi bilo konyo est-ce que ça malam ils appellent Mabe mais il y a à ça qui on pona nini ko protéger makambo ya papa nae. Mais donc biso pende tozala il y a un moment donné to sala mabe wana et même kabiso na malamu. Donc mutunyo swazali wa changement ya kakaka en travers mabe. Soki muto kutani na mabe te okotika po sala malamu te. Donc yangwana to chercher ce qui est mieux où ils allaient le bien pour tout tambola toujours la lumière où ils allaient chemin à biso ya pour restaurer royaume où ils a perdu. Royaume où ils allaient perdu, où nous devons restaurer pour arriver là dans notre mission. Après Nathan sous verset moko ezali na Jean où Jésus a lobby na Jean 16:12. Jésus-Christ a lobby. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura attendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce que il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Donc, Azana nous belé ya kolobana biso, mais est-ce que tu as pris? Ezelo komoko individuel. Mutu na mutu, Yesu azokoya na vérité na ye, tant mutu na fungoli motema na ye, azotambola na ye, à faire découvrir ce qui est la vérité. Mutu na mutu. Mais la vérité wana à faire découvrir ce qui est satanique, diabolique, non. À faire découvrir ce qui est la bonté de la divinité de Dieu. À faire découvrir ce qui est caché en toi. Parce que lui-même, il a dit, Nazali likolo na nyonso pe kati na nyonso.
Donc, yemuta vandi na katia mutema na biso. Le ciel est là dans nos cœurs. Le royaume, wana otozoluka wa lobi, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Le royaume là est en nous. Elle est là en nous. Donc, ils ont kati na biso. Donc, kati na biso, on a photo sukola, on photo nettoyango, hein, to nettoyango très bien, pour ya vanda, pour ya nemuta guider biso, pour to tambola toujours la lumière. Oui, c'est facile quand nous voulons. Et le rognon, c'est vraiment facile sur le tolingi. Mais Dieu est là, nemuta ko guider biso. Mais aux ezali makambo satanique, diabolique, là vraiment je suis pas là dedans, je suis pas d'accord dans ça. Il y a jour où ezali frère Alobi, frère Nabisa Lobaki, que dimanche ezali jour moko, fête moko, il y a soleil, Dieu du soleil. Mais celui qui peut se poser question, Dieu du soleil là, qui a créé le soleil là? C'est pas Dieu. Donc, il y a certaines choses, il y a certaines choses qui est cachées, nous devons découvrir. Ce que tu découvres